moi 3 minutes no maloba nde papa na biso Baramoto a kosukisa Odon Akangi. Merci. Merci ndeko ata bonyatanga bouton ça na ngoro mais na landi bino ga banda so 3e mo so 4e na basi ndeko nanga mwana ntomi na niatio bouton te na tika kio olobi bandeko bazalaki ebele olimbisi vraiment donc ezali bouton te ndenge nazali awa bandeko bazali ko benge belé mais soki na lobi kaka na banda ko yamba to ko matati 6h bandeko vraiment bazali ko benge belé moyena yamba lisusu te bandeko ba excusenga na ba téléphone vraiment na kangi po soki na lobi na yamba to ko mati lobi. Merci. Na comprendre desbe nengana komi ka lokwa to komi kota 3 minutes kota so ga na landi ka débat bande bandaki so 19h bo bandaki na na biso koto ti lero na za kolanda na ngaka na ko mala kote ka ba conclusion ga na yogi ka kalilo ba mo ba lobi abi mutura mutaza na groupe na ye tango butuniye tango ndego do tuniye kombo kanambe kombo ya kabila ya mutura mutaza na groupe na ye mutu pas comprendre le bania ngabe bana wana mutu mutaza na groupe na ye bino bato benga ye kanambe beza na groupe na bino ye pe aza na kombo na ya benga ka ye. C'est ce que j'ai compris. Deuxième observation na saliga ga émission ngo ngabi en tout cas n'attendons rien de ce monsieur ezala bangwanda ezala ba Ibaye Baramoto wana to kantra que peut-être il pourrait venir pour le bablo no ko sala et édifier biso na landaki ndeko moko kaka lobaki émission yo bien que tu apprennes de makambo sous esika ya lobi mais na lit na biso ya apporter biso no mokote au contraire et au distraire biso bon mais to yobi quand même makambo comme ça pour aider biso to yeba donc il faut rien attendre ya batu ko la bango. J'ai compris que c'est comme ça qu'ils ont détruit même leur pouvoir du dedans. Pourtant, on va foutre à la militaire, bazaro kansani, que le sud de la banque de et comment ils voient bazaro boire dans les banques les colons moutou, les banques ils ont la bango. Donc, n'espérons rien d'eux. Il y a le baquet, bagosa la biso, bago aider biso, et nous les a été. Ceux qui, bachiagi, nous étions au Sika Bango Vandelagi, bon, à plus forte raison, bisous Batoussou, éviter, ça na nini. Troisièmement, nous tournons na éviter pour le Katanga na ogagi de ponste. Ngai na zongeli lisusu, na ngona tunaye, vraiment, wana itikali ngana motema. Nani ayebisaki bango ke bango bazalaki banzambe? Nani ayebisaki bango ke bango bazalaki banzambe ya Congo? Na ayebisaki bango bongo. Bon. Mais j'ai compris que langage na yeka geza langue de bois. C'est tout ce que j'ai retenu na makamuna ya gosala. Mais so go répondre na mutuna wana et vous allez appeler et c'est momingi. Merci de vous décevoir. Merci et papa na biso tokei et pa ya ndeko na biso Bishop John Enjoy topesi maloba. Nabanzi Bishop azalite tokei pa ndeko na biso Trésor topesi maloba. Oui. Alors est-ce que vous êtes dans malamu? Toza kolanda yo ozana maloba. D'accord, na ngi na écriture bandeko bazoleka. Il faut te comprendre no eloko moko adato lubi que bato basala na tano lubi basala tumabe baza. Ce qui peut te comparer parce que comme parfois tu connais un peu mal dans la mission. Alors, mais par contre, quand tu connais pas, quand les gens mutineux, combat les hommes pour battre. Papa Baramoto est un réfugié politique, ce qui est depuis 15 ans, un réfugié politique. Donc, il y a un collabo dans quel sens? Depuis 15 ans, Moutaki Manamboka Nazuma Ganamboka n'a été, afin Namboka n'a autrement, tu peux imaginer que tu as collabo. Ma condition est que tu as un béni pour te manager ma condition. Et puis, deuxièmement, il y a un gars moi, je suis député. Je suis indépendant. Et puis, femme, moi, qui contre les femmes, moi, qui moi, ça peut faire à tricher, à l'île pour le bâtiment, donc, dans un milieu photo de combat, nous, papa, tu connais, dans un groupe, dans un technique, il y a comme ça. Alors, nous avons dévoilé ma carte, n'a été la jeune, n'a été devant de pendant que nous sommes pas na ligne na zone mele pour causer ça ma camarade
C'est vrai que ça l'appelle le mutant. Pourquoi la pistonner mon anaïe, pourquoi la salir, pourquoi ça. Voilà, ils ont des raisons personnelles, ils ont choix, ils ont pas les délais. Peut-être parmi ban là-bas, on ne sait pas pourquoi la punir ou pourquoi la punir eux. Pourquoi les autres ont raison qu'on nous bat tant que sont les combats. Toujours remarqué que ce que ça dit, les papas, ils basent Azam, Takananga, le Banatila, n'a radio clairement que Kanam, Aza, Mouana, Kabila, ou Azali, Aza, Rwanda, ou Aza étranger. Mais nous avons dit, Azam, donné la parole avec beaucoup de sagesse. C'est à nous d'en tirer les leçons. C'est à nous de voir, de comprendre certaines choses. Ce qui peut être vraiment très clair, nous avons bien invité à fouiller le corps. On va, bloquer pas naïe, tout ce nous. Mais, s'il vous plaît, toujours avec ma ministre de la totale avec le temps. Nous bateau basali avec la mise dans le sous-bazou, la jeune sous-bazou, lié à son pays, à Zaka na Europe. Et puis, nous avons passé plus de 15 ans, il y a dit. Alors, le message avec vraiment, il faut que nous menons avec beaucoup d'intelligence. Il ne faut pas juste que tout avancer dans Maloba, tout le baboué, tout la gauche ou la droite. Il faut analyser les choses. Vraiment, merci. Nous avons un trésor, tout ça, nous avons intervenir. Ce qui la phase à concerne. Merci. Merci, Papa Nabiso Trésor. Na intervention tokei na lombango et pa odombo to pesio sous maloba. Nabanzi Papa Nabiso odombo to pesio maloba. Oui, ozana maloba. Ok, merci beaucoup. Quand même, Nadenge au pesio maloba. Ngai na rebondi ka iloko moko oyo na okaki Papa Baramon toloba ke tant on posait les questions concernant identité. Il y a mon indéqué police Kanambe et j'ai vraiment à naviguer dans Maloba. Au moins, nous avons une minute où nous avons besoin de monter la biso Maloba na parabole. Parce que ce moment où je les cananzela, jamais au Roubé, en Angoulou. Non, nous avons souvent inquiété. Le problème, il y a qu'on identifie Kanambe, tout a biango. Je pense que Papa Tshisekedi à Londres, en Angleterre, tant qu'il y a Paris, qu'il y a Belgique, partout, Tamboli na Congo, à Komaki Koloba, qui est Moutou Azar Rwandais. Donc, mon tout le monde a assimilé qui Papa Tshisekedi dit film, c'est que sur le but de Gaza Congolais Rwandais, il y a un peu de maintenant. J'ai le bac qui a envoyé mon collègue qui est Moutouan Gaza Congolais. Moutouan tout a ébiango. Donc, il a évité pourquoi faire Azo quand même pas pour le bain. En plus, Nassou Kaloubi qui est une tabouta qui était. Tous en attendant Moutouan Ibsa Soba Bilo Rwandais. Est-ce que tant que Papa Tshisekedi dit, le bac qui n'a pas tout que Moutouan Gaza Rwandais, est-ce qu'il y a une tabouta qui est bisous tout le qui Kanambe, Père Naï Kombo Naï Kanambe. Jamais Papa Baramou Tabouta Kanambe. So Babylone, monsieur, il faut ça clair. Tout ça, on a besoin de parabole de souté parce que tu vas confier belé. Donc, là, il y a un monde qui peut-être, tant sous temps ou sous Aloba qui a confirmé l'identité à impostérité parce qu'il y a le la Tine on est que nous allons député. Et en plus, dernier balobi qui a député, a indépendant. Aussi longtemps que Congo a mis en 4 occupation de Congo a posé quelques questions aux équipes de Abike. Au début, Batouana de Balongola qui vient au pouvoir, mais dernier notin d'amour que nous allons député. Bon. Continue déjà mon qui nous a la députation on a déjà tout d'abord Seni wana na ebandelina sukalango ezali tricherie na tricherie devant na kata Seni wana mutu moko ta ko baki asali aleki na forme normal na kata Seni wana donc peut-être atindaki mona na ye na puna ye na makambo oyo yaza na ngokuna de mona pe akei ko sala face contre makambo wana donc babilo belé za na kata makambo oyo to tika makambo ba sentiment to tika makambo ba parabole de mutu wana kombo na ye Kanambe aza Rwandais mutu nyonso ayebi yango abomisi bato ebele donc mutu akoyebisa bato makambo na bao na parabole via lobi makambo na parabole aza te mutu akobanga te ke oyo mpo na lobi kombo na ye Rwandais Kanambe azaka Rwandais nde baya kokanga to baboma yo aza te parce que Hippolyte Kanambe Nabanzi ndeko na biso asili kokatana ndeko na biso asili kokatana ndeko oyo azali kobenga bato na conférence ezali vraiment malamu te ndeko oyo azali kobenga bato na conférence odombo soko azali kosala intervention ko zwaka ba correspondance ou bien ba conférence ya bato te yango nde ezali kokata nabanzi odombo soko azali koyoka biso to pesi maloba oyo ba clôturer. Ok, merci. Donc tenazoki conférence te. Le problème de Zawana, vient de Zawana, a marché ba montre.
vient ndenga bandi ndenga zoloba même azoko quand même pas qu'on s'exprime, il faut à la claire parce que makambo na Congo tout ça souté que non parce que papa Balamoto ntanga zala ki kala lelo to bando poser ba question lelo azala na conférence na radio pour ngai na moyen ngo que non monde mutaza superman mutaza supersonique za nzambe ya mutute ah juste la bonne donc ndenge via zaona à s'exprimer na bien te banda banditi na ndenge tozokoma na suka donc pays ndenge zawana akendo ba game tabota kanambe te biso tout oyebi ke game taboti ete ba tout ba confirmer identité kanambe izaka yete est-ce que izaye mutali boso ko section na radio donc problème zawana toza suna besoin ko loba makam na parabote donc lokola mwana na ye akendaki ko postuler kuna et soi-disant député bonga parce que nga makamba ya Congo mutu nyonso azokende dia kozala député sur longtemps que polongo no muyibi wana Rwanda te na omona ko clarté donc ya ngondo moni j'ai peut-être la nga protéger moi na parce que ndenga zoloba awa na ba collabo na ba toyo bazaka basara ba suivre ko landa biso tout na ba radio bazoyoka peut-être tant monsieur confirmer identité ya kanambe awa peut-être kuna tant monsieur moi na oza toucher mais ils ont trop tard parce que ata ya lobia mutu to yebi na yango et en plus batu nyonso to ba yebi ke garçon na za Rwanda donc j'ai tenu à une émission pour l'enlever la moni louche parce que assez exprimer même pas bien donc à lobby donc on a obéi à lobby na ndenga ki yankeko donc tout ça on dit donc via lobby na ndenga ki yanke donc na lobaka ka o nyonso na loba na lobby na ngabo ile côté ça ngote essentiel à lobby quand même mais à lobby bien té donc il faut ça clair tout ba té que muté ko loba na parabole mutazo protéger vie na pour ba attaquer personne parce que ba doit coûter déjà 10 millions en bokawana donc on a besoin de muté ce sont na parabole là ce que yebi que muto na za Rwanda loba yango za Rwanda muto kango singazate parce que tout le monde ba yebi yango za muto liboso te ka omona ngo kiza danger pour na ye non biso tout yebi na sangwa et ngana kile ko confirmer ki Rwanda ya kanambe et pas ba congolais te pas ba Rwanda na 10 abeba na Ethiopie ba Rwanda te na yeba ba kaza Rwanda mais tant ba Rwanda ba confirmer ngo lisusu ni na ko na kande su makasi donc tout ça makambo il faut en sérieux parce que ba ko fait de na mboka wana bato bakufi ebele baje bayebi basebele na mboka wana jamais merci papa na biso Odongo abandoni biso na makambo apapamo merci merci papa na biso vraiment tokotaka avant tokei et puis maman na biso Evelyne topesio 1 minute pamba te to sukana Odon Mpambo merci mbote bato bazoloba ke papa Baramoto aboyi kozongisa question ya Kabila soki aza Rwanda ou pas papa Baramoto bandeko na ye mingi bakufi na Congo et tout pourquoi parce que bango nyonso baza na kombo moko ya Baramoto et tout et pourquoi bolingi ye accepte ke Kabila aza Rwandais pourquoi parce que soki alobi yango famille ebele baza kuna na Congo bakotourne bato ya Kabila bakotourne contre famille na ye kuna na Congo pour basala bango mabe pourquoi bozolinga kaka question na bozopose azoyebisa bino ye abota Kabila te donc lokwa abota Kabila te boyebi déjà aza nani pourquoi bolingi kaka ye alobango question na vango wana bozoba mwana na ye aza na Congo ake kosala soki aza député merci mama na biso DSV oyo aza koloba oyo na banzi ba famille na nga nyonso baza na Congo baza na Zimbabwe te baza na Kenya te baza na kati ya Kinshasa wana nazali koloba eske ndenge na lobaka awa bato bayebi ngai te nazali kinwa bato bayebi ngai te bayebi pe famille te na banzi makambo ya Congo soko lingi kokota yango ndima vaincre ou mourir parce que biso nyonso tout lobaka toza na ba famille na kati na Kinshasa ba famille na biso ezali na Zimbabwe te ezali ye Kabila banda kokufa depuis 1997 depuis na biso na banzi mama na biso si na pesa ki o maloba o lobby na banzi ngai na zali koloba biso nyonso tozali na ba famille na kati na Kinshasa yo bangi oya yo ba zala bien ba kende liboso biso nde tokufa ba Congolais na banzi bandeko oyo bolandaki biso na mpoko malelo pe na pesi papa na biso Général Baramoto oyo andimaki intervention na kati na radio lisolo ke ayoka baku ya ba Congolais vraiment soki akolinga lisusu ba Congolais bakoyamba ye tokoyamba ye mais azala nde clair na maloba na ye na banzi to olekana epa papa na biso papa sage Odon Mpambo ye akoyeba kopesa bandeko oyo nyonso sengeli mokolo mwalelo esika oyo botombokaki esika oyo pesaki bino mwa koyeba te
bokoyoka Odon Pambo kosala moi résumé pour na émission ya lelo tina nini toyambaka bato ya lolenge wana pamba te boyeba lolenge na bango pamba te soki mutafandi calme bokoyeba ete papa na biso Odon Pambo na zongi susu maloba ipai na yo oyeba kosala conclusion ya masolo. Merci. Merci de suivre, merci Nandelo sur côté lelo tina toyambaka bato awa il faut olia otona. Je pense que bato de suivre va comprendre lelo vraiment importance à radio du solo. Et ça manque à awa, même par ailleurs. Décider, mais expliquer na masolo, ba combattant tokola, ba résistant tokola. Ce que je dépend de na mutu, au faliwa soso. Il faut y ba refumer la mise sur na en vision être. Maman a dit ça côté avec tout le respect lobby que pour nous besoin obliger papa. Est-ce que papa t'a à côté na politique, il va y avoir des danger. Il va si même petit exemple na papa Tshisekedi da Obunda Félix Tshisekedi da Zata ana bandu azana ni na Venezuela mazolo banakata kimi azo combat na kata kimi pe décider papa on a baza obligé bazo c'est la biso Congo na maboko na biso wana ngana bandeli ko bana ba combattant tout ba résistant ezali obligatoire ba papa ba botaki biso batamboli mabe batiki Congo pa ba Rwandais bazo obligé ba kufa po na biso. Les deux, dans le bien à Batuboy. Papa Ngwanda, Papa Baramoto, Bangonio se porte à mon messieurs les cas. Politique à mon boutiste, c'est ma politique va vivre rien. À part renseignement à Bango et le Gomoura Malunga na Katabato, on a vraiment zalaté. Baïbi Kaka, renseignement mutua le bagini, to zenga et to liae, to les kato kate mutu. Et le Gomoura Baïbi Kaka. Mais réveil et continue à biso le bas génial, le bas combattant, bas résistant. Ils allaient nous comme nous on a Congo vivre dans l'autre. Bah j'ai une base pour là bah soit importance pe bazu biloko nzamba tchekat na bango. Bazu nyoso noko benga oni force nyoso nzamba tchema yili nyoso nzamba tchepa na bango. Baza ko tika ngo liboso batata. Tata kozani akovande lokaka iloko mwa malongo osala susu. Zwa mayele na yu mekako bisa na misu ya bato po kende liboso. Biso to vivre réveil. Biso to vivre to la révolution na mboka wana. Et pour na kostidi sa kesi fait na remercier courage ya bana so Baramoto aye quand même na kati ya radio a affronter la question nyonso. Naza ko senga pe na papa honorer mbanda place azali. Si c'est vrai dictature le monde na Congo, si c'est vrai aleki congolais oyaki liboso na ya senga ki bomindi sipo balembisa ye, aya pe na ba radio ba tourner ba question boye poto ndimaye. Ce qui m'a pas bima na ba radio te ngana otika ko ni monore mukolo moko te papa nganda jamais otika ko ndimai et pour na kosuki ça mais na lo babo bandi ko tant toujours ya awa papa Baramoto lobby côté musu ba sali discours est-ce que toujours ba qu'il y a un président de la République aza élu na peuple na Congo wana to bossa na masolote obi na politique na banga te mukolo na politique na respecta mukolo na politique. Mais na comment on a défendre carte ba papa na biso o ngana ko nyata ngo pete fona le kampanzi na politique ali na politicien na businessman homme d'affaires ba on ba mi pesa ka mingi na mambongo mais biso le toujours vivre na carte conscience ça veut dire que ndeko combattant boyi corruption pour na mboka ni nazana mjen ape na mwasi na bana yango mo na sukisi na koloba ke papa Tshisekediaki élu démocratiquement peuple sa votaki. Comment bazo sundula papa on a bunda yemoko poto bazana ba stratégie na bango. Mais ça veut dire quoi na kata radio? Ta bazana makolo 4 la ndanzela moko. Mais biso to sona en désordre. Toujours il va même pas que le ko arriver na mboka wana. Mais raison na biso le to za ko coordinateur déclaré par Mundele. C'est pas que ba biso ba élection. C'est pas qu'il y a un président Ozaki élu, il faut vérité à Elebima. Mais tout vous na tomber les nzela, on va parler de la rébellion, on va parler de la stratégie nana, on va parler na bo. Et toujours là c'est biso que bolingo entre bango ezalaki te. Yo jeune ngai jeune. To kumba na ba rego ba papa basala ki ngana to ko na libulu. To timba, to fungola boule. Ngai papa moko te ya tangwa kala na kotika la kozala et on a s'inscrit na kati ya parti politique ni ba otika ko zwanga jamais. Et tant que nous papa ensemble, place où nous lia poison lia papa na robika, boye baka yango. Bino muzola nda bango, boye baki ba vina bino uzala mukuse, ba na miso a aigle. Décider merci une opportunité possible sur la radio du solo, tricage a les raté. Et tant que nous la biso d'invité, attaque dia bazana ma CK4, au 6, au 12,
yaka na ye toko détecter ye so nga na détecter te papa mususu ako détecter akoyeba ye donc oyo eleki awa papa na biso akoki ko répondre na ba question te soki a se préparer en conséquence te ou bien mona que lui Michel azala simana ya simbele mutonga ya munene il fallait ezala bien avec tous les respects papa na biso to limami papa Baramoto il fallait vendre na ye atika koya ko affronter peuple ou bien ko affronter diaspora tant que ayaki donc la question il fallait à tout namato et répondre comment répondre était décidé ça veut dire que ba zone d'ombre peut zali pe côté na pe il y a vérité lobby ezali donc azali na ye banda ya combat o biso to za ko mener alors batiki la biso ba jeune to mener combat na biso to ke nango tina suka biso tout na sima ya président Etienne Tshisekedi wa Mulumba to boy to ko bunda susu guerre entre congolais na congolais lobi na simba ba arme lobi Tshisekedi ba voter qui était ngam na libérer mboka to linja ngote to sur la langage moko ingeta bye bye bonne nuit. D'être loué et d'être adoré notre Seigneur. Il est digne de louange. Il est digne de recevoir la louange, l'honneur et la gloire. La puissance pour l'éternité. Le roi de gloire. Il est tout puissant. Le prince de paix. La main cachée. Admirable. Conseiller. Père éternel. Le 24 vieillards se prosternent devant lui. Ils jettent leur couronne devant son trône. Qui donc dans les cieux a pu ouvrir le livre et d'en rompre le 7 sceaux. Voici l'agneau, Jésus est là, ne pleure plus. Essuie tes larmes, Jésus est là, ne crains plus rien. Voici l'agneau, Jésus est là, ne tremble plus. Qui a donné sa vie pour sauver les hommes, qui nous a rachetés par son sang, qui d'autre a porté toutes nos souffrances et s'est chargé de nos douleurs, qui a intercédé pour les coupables et nous a pardonné par son sang, qui par ses meurtrissures nous a guéris, son châtiment nous donne la paix. Voici l'agneau, Jésus est là, ne pleure plus. Essuie tes larmes, Jésus est là, ne crains plus rien. Voici l'agneau, Jésus est là, ne tremble plus. Qui est venu pour consoler ceux qui ont le cœur brisé, pour consoler tous les affligés, qui est venu pour proclamer aux captifs leur liberté et
prisonniers leur délivrance. Voici l'agneau, Jésus est là, il va tout changer. Un diadème au lieu de la cendre, il va élever.